Biso na kimbangiste basava babimi. Bande onanga bopusana. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bilombe ya tata boya komona makambo oyo ezo sala malelo ya makasi pe ya minene. Tata Simon Kimbangu kianga na lobi ba savant baza awa. Ba savant baza awa. Ba tebele balobaka biboza na nzambeti. Nzambe la bino kasi asale la bino. Bino boza ba pauvre bozo souffrir. Asale la bino te pona nini. Moyindo ayebaka te ke tata akendaka na makambo na malembe. Ya za le maître des temps et des circonstances. Donc azo talela na moto mundo aligi moto mundo ne soit comprendre pour ACP là. Mais amoni moto mundo comprendre te. Bandero nanga. Bozela na la kisabino image. Il y a un jeune garçon. À quoi que ça même pas 30 ans. Mais tata Simon Kimbangu c'est les miracles. Tata Simon Kimbangu bimisi azo bimisa déjà ba savant. Bozo mona savant, hein? Il y a jeune garçon, oh ya bandi déjà musala. Et puis avant na tse la bino image wana, oh na zo tse la bino, na koye bisa bino boy. Savant oh tozana elelo. Awuti na bamboka ya bakongo kuna na bayombe. Awuti na bamboka wana. Nde tata Simon Kimbangu bande ko lakisa déjà ba miracle makambo ya minene. Lelo azui musala na compagnie na biso na l'État. Azui musala na l'État. Webi azui musala na l'État na nini? Na mukanda ya mandombe. Certificat ya mandombe. Pe bakonzi ya mboka bazokanga oka ba photo. Azui na diplôme d'État te, na bikyo boku misela rabiso te, mais azui na mukanda ya mandombe. Donc na certificat ya mandombe. Tata Simon Kimbangu kyanga na zolba. Botanga mandombe po mandombe nde place ma yele ya mutu mwindo ko lamukela. Place ba savant otangi mandombe te okozala savant te. Ata okozwa ba révélation makambo ebele mais bakisa na mandombe po na nini po makambo lamuka kati na yo. Bandeko na ngai bino ba français bele bokumisela biso yango te. Tala sikoyo azu yango na diplôme d'état te. Azu yango sopela nini te na ki licencié te. Mais azu yango na donc certificat ya mandombe ne pesi musala na présidentiel. Papa Zako on a kolobela bino lelo papa ki solokele. On a zwa révélation mukolo liwe ya papa ki solokele na zwa révélation ya papa Zako. Papa Zako ndeibo mona kaye wana c'est papa ki solokele. Ngana bomba suli kambo te. Ba révélation nyonso na zwaka. Na bomba kangona po ezali kambo atamp na bomba lisusu te. Lelo jeune garçon on ngana zo tela bino image. Bozila bozomona image azo la kisabino mwa yele ya moto mundo esika zali. Esika zali. Mayele ya moyindo jeune garçon na tango bake ko zoaye ko utamboka yake avandi na kin mamu banda ko simba mingi te zo kane tata ye mo ka lukaki abima na mboka ya boy polikambo ya nzambe ozozwa ngo mefo okuta na peso na ba souffrance ba problème ba place anda ovande banda ko simba te zo ka nzambe mo ka benda ki papa za kwa zuiye ayebise kende nkamba pe avant akene papa za kwa yebisi oyebi na 1921 image wana koyela bino po boyoka na munoko na ye moko wa mengana zo ebisa bino na 1921 tango tata Simon Kimbangu azaki na mbanza sanda tanga ka discours oyo lobaki ba jeune botanga po lobi bino nde boko simba mboka oyo yo bozalaka na kati ye moko akamwa bidoki ngape na oyo koyana nga susi ya mibale azokomya biyo po ozalaka na kati wana alors tozokende nkamba akena nkamba sala 21 mois 28 jours boy si je me trompe pas. Ndesiko papa Simon Kimbangu epse ba révélation ni ozwaka pespesi ba révélation nyonso papa Simon Kimbangu aseki papa Simon Kimbangu alobi ke ba koko na biso ba moto mundo ebosala eloko te ebosala ka boato siko tozokende tozali kokende bande konanga na hotela bino image bobo yeba ke kozwa ya moto mwindu soko mipesi na Kimbangu to kozala ka boy bando banda ko belela kombo ya Yesu oyebi na un vrai Yesu te Kimbangu se Yesu azana kati ya Kimbangu azana kati ya Yesu me bobo ya Kimbangu yango mona ke moyindo moyo ko kosala ta eloko moyo ko kosala ta almeti moyo ko kosala ta eloko boye te ato kumisi Yesu na ngai nzambe na ko dorer photo ozo dorer photo ozo kumisa mundele moko boya tourna film mais oza limité pona nini mundele na pesa yo mayele ya kosala eloko te oza na ngoto mayele o ya ko créer ya kosala mituka ya kosala boy oza na ngote ba telefone o papa de angenda lobela yango kala na ba 1958
alobaka po bayelaka mabanga moko boye mabanga eutaka kande bacuivre bimaka banini bayela bi libanga bozomona lobi ekosala batelefone oyo bato bakoutilize meme na bazamba bobengani mpe osolo lelo yango ekoma kosala nzambe avandi kati na biso tolingi koyeba ete ndeko na nga nazotiela bino image oyo ekolamusa yo moyindo ocomprendre ke ozotambola na erreur soko boyiki mbango kozala nona mayele ya kosala ekocreye te ya kosala biloko te toza na 3 quarts po toza na Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit bakita kati na biso. Na tango ya kolo Yesu, ayelaka biso un quart pour ayaka yemoko. Pouvoir wane kenda pa mindele. Siko biso toza na 3, toko salaka plus que o bango basalaka. Pe mayele o bango bazana ngo. Euta epa yaba yindo. Bolanda sujet o bien. Et puis toko zonga lisusu. Et puis landa yango na bokebi nyonso. Po yango nde ko fungola o mutu, yango nde ko fungola o mémoire. Tozo tepa. Mais makambo eza na maboko na biso. Tozo comprendre te. Merci beaucoup. Tango asali bango 1513 loi wana apesa ki bango alobi ke bokozala ba savant. Secret ya savant aye kozongisa makambo oyo ezalaki na kala na Egypte authentique aye kopesa bango mandam. Malgré abombaki pa kunungu na tawana oyo abombi. Apesi bango kaka lokola ba écriture déjà ba écriture komaki ba écriture belé aboya ki kopesa bango pele et pas pour nous pele ya bomba ki wana parce que ezali écriture na ye ya saint parce que yebi que un jour eko bebela bango kuna de fur et à mesure ba science ye ko sala mandenge to yoka oyo savant o ba bengela ka Lewis inventaire ya ampoule asala ngona la 1500 et la 1554 Lewis oyo ampoule mutu mwini asalaka ampoule bango nyonso bazalaki na kati ya nombre ba messieurs oyo babimaka na mathématique wana na États-Unis kuna wana mutu mwini asalaka mathématique bango nyonso bazalaki na nombre ya bana oyo bazalaki na Angleterre oyo bakataka koteka oyo batindaki na Amérique kuna mais secret oyo peye kosala recherche sur en plus makasi ezalaki secret oyo baboyi ko bombela bango yango papa simo kimbango aye kopesa papa David wa Beladi qui est secret oyo etalaki konde wana apesa ki ye yango pona kokoka kobimisa ba caractère oyo etali ya bamvoila pona ko combiner ngona ba bisimba aboya ki kopesa nanu papa David wa Beladi o secret wana parce que alingaki te akende bala moko mululu mais abombeli côté oyo abimisi leno eloko oyo pote biso tokokana koyekola parce que avant pesa biso konde wana makasi poto esala ngo ba etidi makasi sengeli to yeba nanu awa parce que konde na bobengela ngo eza lokola bato babombami mutu abombami tango tozalaki mwana moke abombami wana ke lukanga place nazali ti okende kuna otewe oza awa ndenge tozomona konde toyeba mona mona kata konde pape François tango ye awo bamope bakomi komona ke siki awo eleki makasi nde omona ki azwaki lisusu araignée étoile d'araignée o babengeli konde azwaki na niveau ya chapeau na ye na sima kuna atie comme maître ya base de la science ye pape mais njoka biso toyebi base de la science ezali papa Simon Kimbangu ye nde tokobengela na minute tokoloba konde ezali papa Simon Kimbangu mais bango ne pape aye batie ba biloko wana na mutu na ye pona ko détailler que yende science ya base ya science dans cela nde omoni na kati ya konde wana arene nde papa Simon Kimbangu atikela ki bandeko na biso ba oyo tobenga ba noir américain ba oyo na tango na ya kala pote bakoka ko kongulisa ville na bango ndenge ezalaki na biloko mibale oyo ba découverte na kati ya konde ezali ebele toza na 3500 espèces d'araignées oto bengela ka d'araignée konde wana tozokoloba ngo ezali na Kikongo toza na 3500 d'espèces ya ba étoile d'araignée to ya caractère ya ba araignée so okena ba mboka okikuta ba araignée mususu asala ka batisi na ye ezalaka jaune ndeke soki aleki wana ekozwa ndeki batisi wana ezalaka penza makasi so okena ba araignée mususu bazana ba étoile ba nina wana ba mesh na ye wana oyo atongelaka wana oko concentre que eza sous forme pembe mais eza penza pembe te donc eza plus même oyo biso mususu nanu toyebi te okomona même na construction mususu akonstruaka boye
Au moins na mususu azo construire yango comme carré. Mususu asala ka construction na ye boye. Bazalaka plusieurs constructions. Ezalaki richesse oyo papa Simon Kimbangu atikelaka na bandeko na biso ba noir américain pona ko développer na mokili. Mais oyo tokoki kosala lokola ba jeune na ninicho to détailler bino to okemba na moko na détail na moko soit découverte na moko. Et si ka ba basalaka découverte ya connexion. Ata otangi, ata okena histoire kuna olobike no professeur ngai ono na kendaka boye. Professeur na biso kendaka boye. O biso boye français. Na kati ya découverte en tout cas baso nous sommes seulement que les copistes. Na koki oloba. Quel que soit le niveau de musique type ya Congo. Na découverte ya kala wana ezalaki connexion ezali ba mindele te ba yeko relaxa biso connexion. Connexion o ba bengeli même internet ezali mutu mwindo asalaki yango. Envie que na ba recherche o ezalaki profond awa lelo ba baloli ba appellation bazo changer kaka eloko moko yango nde bazo balola ba appellation. Les autres moniteurs ba connexion, les autres comme la connexion on va changer on appellation comme wifi. Oh, ils ont toujours connexion. Mais bazo balola ka ba différentes positions parce que eloko ko sala lisusu mondele neti eza lisusu te. Et comme ko balola ba différentes connexions tozui awa connexion o ba bengeli wifi. Ba bendela ki awa tira ki na étoile d'araignée. Oyo basala ki boye. Connexion on va bengela ki wifi. Na yebi ke ba jeune ebele ba yebi réseau. Connexion ba bendela ki boye. Ba détailler ki te na temps wana ke no o eza connexion wifi. O eza connexion boye. Ezalaki kaka ensemble ezalaki kaka connexion. Nde oyo komona na ba découverte koto oyo eza origine ya connexion. Nde na landaki papa ndeka ndenge alobaki lorsqu'on parle de l'origine origine ezali original nyonso eyaka elandaka sima ezalaka nango pirate nga na copier oya copier oya copier oya développer mais oyo batanga liboso nde yango nde ezalaka nde meilleure compréhension ou soit meilleure original ezali yango wana tel que tozi connexion ya wifi ebimelaki na partie ya kati ya konde awa nde awa nde komona awa connexion yango awa tozomona awa ezalaki exact na recherche ya kati ya étoile d'araignée. Deuxièmement tomoni awa pour la transportation ya lumière awa ezala biso na kati ya Congo tomoni kuna na barrage ya Ing. Étude esalemaki mpona kosede babiloko oyo na partie ndenge nini mécanique ya koyekola biloko nyonso oyo nde bango nde lokola bazalaki mayele makasi banoir na biso wana ya kala wana. Parce que tant que les Anglais, roi Angleterre wana, alobi batu to bwaka kina masuwa. Okende ko vérifier ba monano soki ba kufelaka wapi ezalaki ba noir. Tango ba koti ba historien wana ba keluka lisika masuwa ekalela ki wana. Avant ba koma na masuwa ba monaki na ngomba ville kitoko. Bien lumière makasi. Siko ville wana ezani tikana to pousa na ba pousa na bobata la bateau oyo basudela ka ba noir. Eza wana batala boye ville donc courant makasi wana Lewis déjà c'est ba savant wana déjà c'est ba sale ba système qui no ampoule epela ba noir wana système oyo ba yako sala ke pona ko distribuer courant et kota na kati ya capitale nyonso ezalaki système oyo ba benga ba pilon oyo nde ba yako longola awa pilon oyo bimisi biso courant tina Inga yango oyo nde ba bimisaki awa. Okomona tango abimisi abandi ko se multiplier kaka. Okomona taba lekisi awa toujours point oyo awa azalaka toujours nde to bengela kaye singi place wana. Okomona transportation ya courant nde eyaki boye. Oya ko sala recherche ba pilon oyo ezalaki étude découverte nango origine nango ezalaki na kati étoile oyo ba bengeli étoile oyo za système ya ronde oyo parce que na lobaki tozana plus de 3500 espèces de 2555 3500 pardon espèces d'étoiles d'araignée
On voit que ça la découverte il y a courant ba ko bimisela biso courant awa à partir à awa. Nde ezalaki étude ya bakoko na biso courant existait déjà et banda ko existait. Na lelo ata okena au directeur ya SNEL. Tout na ina d'origine ya ba pilote o ya bango o. Soko tuniye yango. Yebisanga no papa c'est vous bozo contrôler RDC mobimba ou soit mokili mobimba. Yebisanga ina no oyo e utawa. Après, que mon frère, là, je ne comprends pas. Moi, peut-être, je bouffe seulement que l'argent ou soit on contrôle seulement la société. Pour y aller, ça va m'accompagner. À cause, il y a tout ça, il y a une démonstration à 4, il y a compte, tu as mis à connexion, tu as mis à pilon. Na pilon, comme il balait, pourquoi la bimisi on a zana makasi ya kosala na force na ngaite na nguya ya papa Simo Kimbangu na recherche na profond recherche. Parce que oh déjà connexion oh tozana ba élément oh na zana profond ya recherche pe ya kosala ngo eloko batindela kibiso pona ko créer moteur électrique sans carburant ya ngonde omoni ke na bimisi na pona lelo to bimisi na pona découverte oyo ya ni oyo transportation ya courant et bimela kinde na kati ya konde. Oh, tout le monde n'a qu'à compte. Autolobby, tu as plus de 3500 espèces. Bon, bah, espèces moussous. Et ça, on peut pas bomba minime. Oh, et ça, nous tous déployer nous, et ça, parce que tu as des domaines où tu as la recherche et tina gouvernement pour nous, baso bongisa, ba programme na. Ne ya ngone to loba keno, pona mandombe, esengeli pona kosisa maloba suka, pona mandombe, esengeli ndeto yekola, toko kako sa kozwa engagement na biso parce que mikolo ko ya et comme Hollande ngo na université paroisse c'est juste parce que mikolo ko ya ndeli tozo bimisa boye to ko kende liboso to ko kende ba professeur o to bengela ba professeur o no ba professeur vient ni o to ko kende biso na bango nzambe pe aso bongisa mikolo ya les jeunes a koloba que non ngana za électricité moi j'ai fait un licence tu n'as rien sur papa Simo Kimbangu. Parce que papa Simo Kimbangu a une force à cause de mutu oyo atangi 4e primaire pour na ako comme ça licence ako comme ça docteur donc tu n'as rien fait sans que yeko na mandombe vous donc mutu muindo okutoko sala eloko moko te nde yango ngai ko pesa ngaba 5 na ministère kuna diplôme mais eloko mukano eloko comme okende kuna brevet ya mandombe ngana bando banga na lobi ngamo ko nazo se moke na lobi brevet oyo tana mokende nango ndai ni na kosuka oyo ama kabasoni tana kekuna et comme ba kondi nyoso ba komba kombo welela on la kisa qui a photo la kisa qui a photo bango siko ba lobi ke yo ozaka ka compliqué o ezaki chinois to ezanini bango ba komi komona brevet mandombe spécial net eleki siko na minute ba plan minus sur licence mais côté peut-être que mbangi c'est ya akoloba mandombe bango to okena ngo mais aujourd'hui ça complique kuna bato o to ko bengela ko balata ka bakazaka wana ils sont compliqués bango mais yangone na kopiko sama brief mukeno toko ko sala koyekola mandombe pona toko ko koma na sika o esengeli ko koma mandombe azopesa retard parce que ngaso ki na découvrir déjà ko c'est que ce qui na découvrir bo c'est que ba formule ya pour payer ezananga ce qui na découvrir bo c'est que formule ya réseau payer ezananga. Grâce à Nini, et ça grâce à Mandombe, et ça grâce à l'université, même le professeur là qui non, on gagne muta ista, on gagne natang ça dans l'université à Bruxelles, il ne connaît pas ça. To si bon on a combattu tellement on a pu mon centre. Amen. Alors, ils sont tous enseignants, nous sommes bref. Na nini mandombe elobamiete ezali na badomaine nyonso mwa complément moke kaka nazosala à propos de konde mpona la mandombe oyo nzambe akosaka te euti depuis le 10 septembre na mbanza nsanda papa Simo Kimbangu ete mutu mwindo akokoma ndele akokoma encore le 17 août na Lubumbashi
na 1922 bapere bakendaka kotuna papa Simon Kimbangu ne atalisa bango monene ya pays oyo pena oyo ekoya oyo tozovivre nyonso atalisa bango arepeta yango lisusu ke motu mwindu akokoma mondele akokoma motu mwindu dans quel sens biso nde tokoleka mayele ya kofabrike biloko par rapport ya bamindele maintenant par rapport ya nini ya écriture négro-africaine mando mais biso moko tozondima te ke tata Simon Kimbangu azali nzambe biso moko surtout bati oyo batangi yango kana muntu kangwa kasi nzambi kekangwanga epi bato mayele babanzangako nzambi kanti nzambi wena alors nzambi nani Simon Kimbangu mpona nini nalobi yango ngai nasala sujet de mémoire na ngai na lutendele ya licence na Mandombe par rapport ya Konde nzambe papa Simon Kimbangu aye kopesa nga valeur chromosomique X pe atie mukili ya kala aye kotia mukili ya sika awa bakomi kisolokele awa bakomi byangienda awa bakomi byalungana soki totali ezali Konde me kati ya Konde yango balobi ete babingi beti yuvula nzambi kwete na nzembo nde ekitelaka ngai kinga nzambi waiselole munakandedi wakala wavila ounu sololwe nzola tusimbayo nzola mfumuki natayo nzola tusimbayo banza twakembela sujet de mémoire ya licence batata bamama bandeko na ngai mayele silinga nayekola nanu Mandombe te nakosalela yango ndenge nini nakende na nkamba na bondele nazonga lutendele na bondele nakende na nkamba na bondele nazonga lutendele na bondele nzambe ayokeli nga mawa mokolo mosusu tokoti soirée namoni 5-2 ezokita na mabele euta likolo ezokita ngabi makomi oyo mpona kotisa yango kaka na X oyo bapesaki nde nazwi nzambe apesi nga mayele nakotisi yango ye kopesa ngai mvoila siko batata bapapa babengaka bango banani batata mvoila si Jésus akanzela te ezwi nzela o bandeko na ngai ebongo soki tozwi na ligne oyo ya mokili ebengami tozwi oyo Équateur. Ça, c'est les méridiens du Greenwich dans le monde, n'est-ce pas? Ici, c'est la ligne de l'Équateur. Bongo lettre oyo nani ezanini kate. Bongo nani asa mukonzi ya mokili oyo? Nani asa nzambe? Babingi beti yuvula nzambe kwekena kinga nzambi waiselola muna kandedi wakala wavila ounu sololwe nzola tusimbayo nzola mfumutu natayo nzola tusimbayo vanza twakembela emandombiste sala mutu ya bolingo nde bisengo ekoyela biso na nzela ya bolingo tolongola motema ya mabe po ete papa alingi asepelisa biso yango wana suje nanga nasala yango oyo makambo ebele ebima na mémoire nanga ya licence mais
bato bayekoli ki docteur ya mokili bakomplika ngai boyoki mayewe na monelanga moko kaka moyeba lobango je veux pas décourager les gens mais tokende liboso. Alors maintenant avec le doctorat il m'a donné encore notre sujet nzambe nde totesi mokili mankangani boyoki totiela ye confiance totika misala ya mabe yango nde ebebisi mokili yango papa alinga petola mokili na ye oyo tozoyokelaka ete alingi asala likambo oyo esalama nanu na mokili te soki tolingi tosepela banda na mokili oyo ntina lola totika mabe parce eza na bato azalaki na mokili oyo akufi asekwi boza kuna na nkambo tokona nalakisi biso bango te mais soki osalelaka misala mabe tini soki okokende na sa mabele naza mpasi na yo na mokili oyo tozomona mpasi na sa mabele mpe tomona mpasi tobongwana bandeko meme ngai nazoloba nani eza na ngai mosantu te me tozosala kaka effort mpo ete tolongwa na banzela ya mabe tosepelisa nzambe tolongola ye loboko na litama parce ye aza tata na biso ntango azotala biso kaka mabe esika kosepela yango wana toyekola mandombe oyoki mutu na mutu aza na don na ye maintenant ça ici c'est sur le plan théologique parce que oyo siko théologie mutu ekobimisa makambo eza ebele na sala alors nazanga moko te bamosusu baza tozali awa ndenge donc konde eza na makambo ebele kuna ya électricité kuna ya courant yango soki ya création ya connexion. Et maintenant ici c'est sur le plan théologique. La théologie c'est la science de Dieu. La Bible aujourd'hui matin. Maintenant attends na ba dessin qu'on dit matin. Mais c'est kasi kaya ngoyo. So ki to tiepete mesimo kimbangu nde yelo. Ça ce n'est pas S. Bon gars, tout ça nous connaît. Bon, merci Kimyoyo bozali koluka ezali nangai kimbangu maso bozali na yango posa ezali se nangai bozali konyokwa masepamba boluka ngai kimbangu nyonso na selikolo ezali yanga kimia boko zuwa leonanga so luki no kimbangu te okozwa kimia te okanisa te mbongo na biki na mayele ya mokie ata oza mayele ya kokoma biki ya koloba français oza limité po la sagesse spirituelle la science oya nzambe ya créer biloko oza nango te do wana ka elote waka limité do lukande kimbangu po yenda aza na eloko wana yende pena kozongisa biso esika touta esika eloko na biso wana ebungelaka yende wende nzambe yende mutapesi ba science wana pouvoir wana ezalaki na bayindo mekenda pa mindele bino boyoki sikoyo tango ekoki po ezonge epai na biso yo ozososola te yo ozokomprendre te siko tango yo ozoboya kimbangu okokimela wapi. Merci beaucoup. Azana matoi ayoka akanisa. À la prochaine. Bye.